m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local et bande kwa ya Maboko Yanzambe. Kaka ndenge tosola ngana bino mikolo nyonso. Naloba lisusu nini? Bokoko. O biso bengi bokoko bino bien okindoki mais biso tobi kiza bokoko. Bokoko ka ndenge zaka toujours likola bokoko ke. Soki muto asasa mutu mbasu. Asali bokoko. Soki muto amela lumba ni Kongo bololo. Ameli asali ka bokoko. Et bon, lumba o babi qui a notre mela pona esi sabiso ba kosu to pe ba corona o bobe corona. Ya pe ka bokoko. Mais yo zela ka ba pe so ki sa mundele to nini pour ba ki o wande mondele. Mais nyo c'est ça la makana bokoko ya ngondo ba no. To kokota tina kati ya basusu te ba bokoko suki wapi comme ba limiti nini. Bo na yebi ke lelo boka mwande na fandi boye suki bo mwinga na fandi tina se boye. C'est que na eska ya ba kolo bokoko. Ba oyo ba edi bokoko ezalaka tina niveau nini te komaka wapi. Lelo na yaki wapi. Natambola ki pamba te na obake nazongela nanu mutu wana to salaka na emission mako boye kala. Na yebi ke boyebi na bino ye mais natanga kombo. Na otanga kombo po na sepelisa bino. Na pas un maître vipère to sola na maître vipère moké. Mbote maître vipère. Mbote champion local. Ala vraiment to salina yo ozomona na susu te to ebite obungi na terrain. Okendeka na bokoko to ezanini. Ouais, champion local na zalaki te maki libanda oyebi musala na biso ya pouvoir ya bokoko oyo batebele babengaka biso libanda ya mboka oyo aza na bamakambo ezo déranger yango nazalaki libanda ya mboka sikoyo nazongi na kati ya mabele ya bakoko. Lelo mingi ngai na maître vipère to sola makambo ya kati te. Lelo na yelaki ba makambo kati te po na ngai to sola makambo bokoko parce que bokoko komi passe mingi na minoko ya batu bazo loba bazo beteli sola bokoko bazo ba bokoko ma bien te. Batu misu babio bokoko eza kindoki bokoko ezali ya onka sorcellerie kindoki mo bakoko na so atikela ki biso nde ba benyo bokoko mais est-ce que tu habite maître vipère tant to zolo bela bokoko limite ya bokoko obino boyebi ezala ba niveau ni bon bokoko ezala limite te puisque bokoko eza pouvoir moko tokuta yango kokuta Zolan eza bokoko pouvoir oyo bakoko batika ya bakoko to ba pouvoir on Nzambe atikela bakoko puisque yango ezali pouvoir oyo to sala eza kosunga bato kala bato bande komela bakiso ba mindele bande ko sete bakoko na biso banome ndi matiti batiti wana yango wana ezo sala makambo za ko bikisa bato lelo yango oyo to ko travailler lelo na kata mboka yango babengi yango bokoko. Donc maître vipère bike to bande ko matiti mais so maître na ebité wana olobeli biso bokoko na kati ya limiti ya komela pona tamsusu mutu pasi tamsusu ne tokoloba nini mutazu mwambasu to pota libumu siko bokoko soki tolongwe na niveau wana obino bosala ka wana ya mobo mutu aza tamsusu okoka mutu azangi tamsusu mbongo mais okiobeleli bakoko pe mbongo eye wana pesa bakoko. Ezali pouvoir basetre eza pouvoir nyonso zo babelelaka yango kaka po répondre yo yango na moni makambo oyo nyonso esalamaka oza na besoin ya makambo ezo déranger na nzoto maladi oza na besoin ya kisi ya mbongo mwasi moko boye ya kimi olingi okanga ye ozongise eza kaka na kati ya bokoko yango tosalaka pouvoir wana. Donc maître vipère alobi ke mingi makambo mingi bokoko nde ezosala mingi et bongo maître vipère zela toki malema mbe olobi makambo misatu mbala moko na yoki yango malamu mais ne biso ba téléspectateurs na ngai ba oba wana ne biso partout na monde soki ba yoki yango olobi ya liboso maladi tamso bela maladi moko boye okenda omela bakisa mindele et biso te mais olingi okende o zo bokoko spiritualité moko boye pona être traité yo yango wana bon moni maladi mususu eza maladi babokelaka ba maladi kindoki okotambola na bopito omoni obebisi bambongo ebele mais aussi sollicité mais na spiritualité ya bokoko bakoyeba biti nini ya maladi wana oyo yozi euti wapi tokoluka tokata balie soki eza balie ya famille tokoluka tokata balie wana toluka tobikisa yo na maladi oyo batia yo kati na nzoto tolongola yango na nzoto na otikala kimia puisque bamakambo ebele ezosalama mosu okozala mpe ka jalousie ya baninga babwakeli yo maladi bafrene makambo na yoke liboso te mais lero oyo na spiritualité ya bokoko tokoyeba lolenge nini tokosala tokata balie po toyeba ndenge nini tokosala mpona ozala libere na makambo nyonso bato bayokeli yo jalousie wana ya liboso ya mibale obetili solo lisusu lobi ke liboso lobaki obi soki atoza maladi
soki bakangi misala na yo etambola te to okendaka okozwi mosala lelo lobi pa balongoli yo likambo boyeboye pa elongwe na bokoko mpe bosalaka eno banzela wana efungwama. omoni misusu mpe ezalaka balie ya famille okokozala nano étoile moko bomo étoile nayo eza bouché okokozwa mosala momo mosala nolongwe okozwa mwasi moko boye obali mwasi boye mwasi lobi akimi yo okoza na activité na yo ozosala omoni mbongo ezolimwaka onzela mbongo ezokende ezoyebana te yango wana omona spiritualité ye ya bokoko tokosala makambo mpo te bakokata balie nyonso soki eza ya famille soki eza ya baninga ya jalousie ya mokili tokoyeba nini tosala mpo tokata balie wana makambo no activité na yo ezonga normal soki mpoza na besoin ya promotion ya makambo na yo etombwama kaka na nzela bokoko oyo tokotombola yo soki mpe eza na baesprit magnifique oyo efrena yo ofanda na ndako ozwaka mosala te kaka na nzela bokoko oyo tokofungola makambo na yo mpe soki okobeta porte efungwameli yo kaka na nzela bokoko oyo ebongo tobetana liso moke maître Vipère soki sikoyo motu pomoni biso biso oyo tobangaka ntango nakoti na kati ya temple awa namoni ntaba biso sikoyo bakomba bantaba wana tomonaka ondi ye mutu mobimba sikoyo nayebi te maître Vipère kopesa ntaba to soso na bokoko eza bon omoni bacérémonie eza bafaso ebele ya kosalela motu mosusu akoya makambo na ezosenga ntaba mosusu moto aza na besoin ya kisi ya mbongo ya sacrifice aboma moto azwa mbongo mosusu mpe akoza bon yaka na ntaba tosala sacrifice ya makambo oza nango besoin neti taba oyo eza mpona sacrifice ma koloba likambo moto eli yango te lisumu te ntango osengi opesi oyo bomeli ye mutu lisumu te eza lisumu ndeni eza lisumu te eza makambo oyo eza kati na mokili esalamaka deja biso nde tobandi yango te ngai na kosala oyo oza nango besoin yango moi nasengaki ntaba aya nango toyeba nini tokosala na makambo oyo aya nango epa na ngai ozolanda oyo yango wana tosalaka mpona biloko tokosengo soso tokosengo ntaba tokosengo pigeon tokosenga eloko oyo nyonso esenga na kati ya cérémonie oyo oza nango besoin soki oza na besoin ya mbongo eza na bandenge ebele tokosalela yango soki olingi naboma moto nazwa mbongo olingi kaka oza na eloko te multiplication makambo nyonso tokoyeba ndeni tokosala mpona makambo na yango tosengi ntaba oyo mpona cérémonie toyeba ndeni tokoevolue na makambo ya motu oyo ayepa na ngai maître Vipère sikoyo biso oyo tozalaka famille nyonso esila nango déjà naza na besoin mbongo mo boyeta mosusu porte-monnaie magique mosusu ta mosusu nasala multiplication moko boya mbongo sikoyo nakosuka ndenge nini bon okozala mpe na eloko moko te eza makambo kaka ya cérémonie tokoyeba ndeni ye mosusu tokozwa mpe mokongo na yo tokozwa mosapi mpo topesa yo mbongo oyo oza nango besoin mbongo ekouta na maboko na ngai te mpo mbongo ebele bongo oyo osenga ngamu na kopesa yo te na nzela ya spiritualité ya pouvoir ya bakoko nde tokopesa yo eloko wana oyo oza nango besoin ozolanda yango tosalaka bongo neti oyo ezali portefeuille magique ozomopwana eza na limite ya mbongo oyo yango ebimisaka ozomona limite nango ezali ayo kozwa ba $500 portefeuille oyo ozomona limite nango kozwa ba $500 ye suka na ye ebimisaka eza $500 portefeuille oyo olandi yango wana ndenge ezali wana okomona lelo ndenge oza wana na kobenga banque mondiale mpo ngasola na banque mondiale nasolaka na banque mondiale lelo blake eza te lelo kozwa mbongo ya jeep lelo nga mona okesombelo jeep makambo nga nalingaka yango lelo bato batiaka tembe okozwa mbongo lelo nakosombelo jeep na mbongo ya pouvoir makambo lelo blake eza te lelo ezali mpena 2022 makambo ya sika majipe eyokatanga émission pamba zana bana osiko nde eza awa soki muntu aza na Kinshasa te aza na besoin ta mosusu ya portefeuille magique akosala ndenge nini mpona bokutana na ye epuis asola na ye bon pouvoir ezali sa frontière limero nange ezali motu nyonso partout ozali na Amérique na Asie wapi na Japon soki oza na besoin na ngai limero na ngai nakopesa awa tokobengana pouvoir eza sa frontière okata ti place ozali esali réaction mpo moni ozwi suite place ozali ezokipe te kaka ke mpo nazali awa yo oza kuna kobanga te ndenge tokosolana komona baréalité mpo ekombela place ozali limero na ngai na motu nyonso oyo aza na problème oyo moni oza na makambo ya spiritualité ezoderange oza na makambo ya besoin ya mwasi oza na besoin ya kambo ya kisi ya mbongo oza na besoin ya sacrifice oboma moto ozwa mbongo oza na besoin oteka mokongo oza na besoin ozwa portefeuille magique limero na ngai yango nazopesa kozala na duti te benga ngai plus 243 85 57 038 09 plus 243 eza code ya mboka 85 57 038 09 na bandeli lisusu plus 243
85 57 038 09 oyo nyonso aza na problème ya déranger ya spiritualité ya famille bafue na ye bamakambo ayepa na nga makambo tokofungola ngo puisque awa eza ti kotak ekataka te mbongo eolimwa te papa nakaisa elimwa te. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Maître, nayebi te olobi mpe toki osola na banque mondiale. Mais betelanga ta mwa moko no nasepela nayeba te banque mondiale yango ekobimela wapi. Maître, bimisaka. Ah bon, non sepeli solo puisque yo déjà journaliste mo mokili elanda ngo makasi. Il faut tika na souvenir que yo mona que oui banque mondiale mutu asola na banque mondiale. Mazonga stima bien, filmer bien. Talela na kata cartoni eza. Tomoni ke l'autre. OK. Bon, on a ba yi ndenge sala na journal le 2022 faut que souvenir ya mbaka boko polia mbengo ya kisi ya bakoko. Yana ko lia. Ndongo na osola na banque mondiale na kati ya temple awa. Ba répondre nga lelo ko mbongo ya jipe. Olandi bon, caméra tana kati wana ko bouger te. Ça fait na caméra etala. Oui, ça lui se met magique, zonga yawa. Ziboze na ngana zonga stime na tala makambo bien. Nous avons besoin de pancarte, nous avons besoin de médaille magique, gourmet magique, chaînette magique, pancarte mystique. Nous avons besoin de monga yo mettre super na zawa, na pesa ya makambo nyonso. Lelo na otikisa ba bitembe, lelo tembe sila. Yango otali ya vida. Lelo otea. Wana toomona atomboli susu. Yango a chaînette na kati. Azipi carton yango. Wana azosambela ba prière na ye moyenga na lobeza te. Wana azosaba prière na ye. Ekomi nguma. Ah, maître. Quand tu me dis vidite, nguma mnene boy. Oh. Eh, silité. Eh. 10 000. Wana 10 000 te ba $10. 10 000 $. Yango 20 000 $. Eh. Yango 30 000 $. Eh. Yango 40 000 $. Yo kontaka kuna nga pe na o konte koto yo pe na parler kuna kontaka. 50 000 $. Allô 60 000 $. Ah, maître. Allô 70 000 $. Bakolombo ba koya te. Allô 80 000 $. Masuki awa puisque ezali na sola na banque mondiale. Mais maître nga na ozonga na plateau tende na mona ngumana. Ah, mais maître nga na poussa na bien te. Maître yo poussa na mwakuna na ngumana. Poussa na mwakuna na ngumana pona ngai. Ah, maître. Ezaki chaînette na no banga otemelo koko minguma nakomo banga o na ebite na lobanini na ebite vraiment soki na loba su nini donc
Bo comprendre. Na lingi na ba problème te maître. Pesa ba mbote na ba tour ngo pesa ba mbote pa to kate mission pa. Mabe ba bi komi amini. Et pas ofungula munoko otala ngai. Pesi mbote na batu nyonso tu balingaka ngai na ba balinganga te na pesi bino mbote. Na pesi mbote na ba masa nyonso tu oya ngai na pesi bino mbote na otanga ba kombo te po bozala ebele. Na pesi mbote na kele mbaka Gérald na France esika zali na mosi na Mauricente. Na pesi mbote na bana ngai na pesi mbote na bandeko na ngai nyonso. Merci beaucoup maître Victor Yomi l'esprit docteur métaphysique Tikota qui ratakate mabele zo melamai. Oya zana besoin na ngai numéro déjà na pesaki plus 243 57 038 09. Yango wana numéro na ngai zana besoin 57 085 57 038 09. Déjà numéro na ngai code soko betso no kozwa ngai 085 57 038 09. On a besoin de déranger spiritualité, il y a famille, on a besoin de promotion, on a besoin de ma solo qui s'en bon numéro partout dans le monde. Benganga to solo na website ni no sala pour ekomela siko zali soko linga ti la agence soki bimi yo soko lingi ke ebimi siko zali ezo dépendre na yo. Merci beaucoup na sepeli na bino nyonso tu ba ozola nanga chaîne kolanda nde yango locale yende mta simbi masolo oyo moniki ya masolo ya chaîne ya TV ye yobolandaka mingi puisque ba vérité ezalaka pana po ya komaka sur le terrain alukaka yoka na musika taningaka koma po amona vérité eza na maboko na soki botuni pe koyebisa binoki kote oyo nakomaki masolo eza carré. Merci beaucoup. Oui, n'habite na lobanini, je m'appelle Maboko ya Nzambe na boyi tokota ba détail mingi parce que na komoka somo déjà mais so ozana besoin na obengi moko boko sola ici c'est belé oyo akoyebisa bino wana etalingaite na komi na suka émission na ngana komi koyebisa bino keno na pesi ya Fredingo malekuti membote ya trop il vient na Prosper Bakine ya yango wana et puis lisusu Verikitola mokonzi ya yango yo na pesi bino tumbo tekala ndenda ngaka bino mingi à la prochaine na pesi Belamine kamba motema ya ciao.